Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Coucou la famille. Voilà. Position de tir. Voilà. Bonjour la famille. Coucou à tout le monde. Shalom. Shalom. Bonjour la famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise Maman Lekinabino International. Voilà, shalom na homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom na bino nyonso, boboto bondeko na bandeko apse église catholique, lelo eza vendredi, honneur na bandeko na so musulman, lelo mukolo na bango sambela kama kasi na ndenga mukete, alors salam alaikum, bisika bizui bango. Toute tendance confondue bambote ebele, tozana se ya sous les baoba, et pas ya Maman Lekinabino la danoise en direct ya Suède. Voilà la famille. Nazali nelo komo na eko solo anabino. Situation na eleki moi mikolo belé. Mais e pesa ngai soki à chaque fois na mona rango et interpella na loba. Et loba kaka loba mais moko na bina betango kara moko na loba kaka. Alors lelo na habité na monyango lisusu na Facebook et zongi lisusu na lobi a na loba. Situation ngo eza ndenge ni bande konanga. Tozala ndeko mwasi na kombo, je crois ce qui voilà. Tozala ndeko mwasi na kombo Dorcas Madodo. Ndeko mwasi wana azana problème ya pota. Pota wana il faut ezala ese komi cancéreux. Normalement so ina poto belam su basi bakatie likolo wana. Parce que biloko wana ba pota bongo e mataka. Omo bandi ko mata ti e ko toucher motema ba microbe nandenga zo kangango. En tout cas ceux qui na poto mbele basi bakati na bango likolo na sens que partie musu ya nzoto ezala bien. Ndeko mwasi na balakisaki biso to ngai na yeba kiete. En tout cas ngai avant na yebi ete na yeko yeba e pa ya pasteur Jérémie. Bon ngai pe pasteur Jérémie wana liboso na yeba ka neti ya bande osinga bandomo na neti ka ba blague ndinga sala ba conseil nzoka nde aza vraiment pasteur. Ba conseil ne pe mususu et sala nga bien mususu pe na l'exala ngango. Alors pasteur Jérémie ayeli biso Dorcas ponanga na yeba ki pona nzela pasteur Jérémie ayeli biso Dorcas alobi abotala mo mwasi oyo azolala na kofi bozela yeyo abande kolala na ndaka manzanza seriwana zaki ne longi ya kanda te tamsu na musika bandeko na mo musika écran même si bo mona ngo bien te mais boye bien kaka na tiango na miniature awa azana moi elongi ya kanda awa komi kanda mais sera liboso wana tangu Jérémie l'accès biso azaki ne longi ya mawa ya maladie azolala na ndaka manzanza botala batie mousse wana peza ya kalate za mousse mo ya sika comme si ezaki un peu préparé que yaka tocho na mwanda kumuka manzanza boye pona communauté ba mona maki ozana pasi mais entre temps zola na mousse mo ya sika ya bien comme si ndaku wana banda ofanda kuna te pona nga comme ça fanda ni na ndaku wana te ezakaka bayaki ne wana pona ba toucher mitema ya batu. Alors batu pe bazaki toucher vraiment likambango elekai bien. Donc Jérémie vraiment asalaki likambo na ye bien maloba na ye tout et tout. En tout cas batu bazaki toucher batu a poto batu a Congo tina gouvernement na ministre kutu azaki pe toucher ayaki pe kotala ye kaka na mwa bikok wana. Bande kolanga yi mono Dorcas apesi nga pasi na ndeni koyoka histoire na ye nde balobaki ke ba parents na ye babwaka ye asala soka accident na âge de 2 ans soki pe 5 ans babilu moko bongo potango esilaka te ba parents na ye bakangi ye ndoki balobi ke non pota na ye wana eza pota na ye moko azosala bongo mpona silisa mbongo ba parents de ba parents babimisaka bambongo ye na mondi mususu kuna aza na ye likolo eza bien ndenge bango baye koloba et puis esala ke likolo wana ekonda ekoma vraiment handicap ekoko ezonga lisu na fonctionnement te loba vraiment na hôpital na makasi net so baye na bapoto awa bakoki na boko réussir pota wana
tam so zango ka likambo dada na poto pa likolope zongi na bien alors ndeko na biso mwasi andimaki pasteur Jérémie alobi en tout cas ngala lingi na sengela yo nazali pe muto soki na lobi batu bayokaka bandeko nanga boyebi nini ngana koya mama la danoise na eko sengela mutu mbongo na bia ndeko na somo kaza na pasi boye de boye na boye emso batu ba pesa la bango te temso eza don na ngate ya osenga mbongo me bamso ba na don soka yepe ka sengi ka boye batu babandi ko pesa batu bandi ko yoka mbawa boche boye me enga ngala danoise tamso na koya na sengi pa na bia ataki tu compte na nga moko na sengi bandi ona pa na problème na pasi bosunga batu bosunga na bango ngate me mutu mususu soka ye kaka akosika mama nanga kufi batu bakomi kosunga eza siko likambu ya ndenge mutu na mutu azana aura na ye azana pouvoir na ye ya osenga parce que ndeko mwasi oyo paraîtrait asala pe déjà be mission mais batu bapesa pe te eleka nango pe inaperçu mais tango Jérémie azwi makambo ya mais bandeko bolandanga bien epesi penda lupemba batu nyonso bamoni passe naninga banda koloba ndeko mwasi bolimbisi bomba nanu mwa muke boye côté santinini na yo laksaka pota donc azalaki koloba yango tout le monde était touché même moi j'étais touché mais ngana obombela bino te eloko ndenga siko na mane ko raisonner na bi pourquoi ba parents na ye ba bwaki ye bandeko mama moboti penza abwaki yo. Je me posais des questions. Est-ce que ba prophète, mutuba, ba kende une église, ba bia zandoki, qu'est-ce qui a fait que ba parents naye ba boakaye? Est-ce que c'est vrai que ba parents naye ba boakaye ou bien zaki ka ndenge ke dièse na bango ba ye na li copie na bango ke to sengela ngo ke ba parents ba boakaye pona to pesto meme na ndako moka manzanza pona penza ke mitema bato ezala toucher. Nyoso bango ba salaki po to zala toucher. Même si azaki na ndaka ba parents na ye, même si azaki na sika luxe, komona ka na ye pota wana batu bange bazala bango kaka toucher. Voilà, wana d'après ngai. Mais loko eko sanga compliqué, nazo comprendre Dorcas te. Na ye komona na lui na pesa ba parents na ye raison. Ce que c'est solo ke ba lemba ye ba boaka ye parce que Dorcas azula kisa ma attitude moko ya mwa moko boye azane impoli aza capricieuse azomona ke aide eza obligatoire. Donc pasteur Jérémie azalaki na droit na azaki na obligation ya ko salango collecte wana. Donc abandi ko zwa yango abandi ko zwa ba ko kitisa pasteur ko kitisa mutu oyo azo nyoko mazo ganga voix na ye sali ke et touché batu parce que mutu muso ba ko ganga na ye to boyi na biso to bia muyibi voyou mais la pasteur Jérémie a sali déjà loko ke mutu no sazaki touché. Mais Dorcas wana donc azo reconnaître ngo lisute ye comme kotaka mbongo bande kuna ngai bino bokanisi penza na pays sous-développé. Même ici kaka na ba pays développé oyo ba mbongo ya ba récolte oyo bomonaka soki ba funds reason oyo bomonaka botu na penya la koyebisa bino asalango pona mwana na ye bakopesa nyonso te soki basali yango bakoyebisa yo ke 20%, 10%, 15%, 30% ekokende na compte ya musala yo kozwa kaka autant bapesaka nyonso te congolais. Kende kaka même Croix Rouge bambongo so o bayaka kolokotala bandaku tant baliba aider batu il faut etikala bongo bâtiment Croix Rouge bongo bato peza bazo sala pa na Croix Rouge kati bango so baza ba bénévolat bamsu baza ba bénévolat basalaka saba futa bango bamsu bazo basalaka na Croix Rouge fu ba futa bango so ba futi bango te bana ba liani. C'est que tam sous peuple congolais comprendre. Même les longa so na sali ke moi na cotiser mbongo mutu boy akame bande kunanga na zo peta nga na vandi na zo kenda kape ko kendo ko retirer ba mbongo na ba western na ba wapi ba ticket na ngai énergie na nga na mbongo zo kota na bank azo mona ko koti mbongo akoya ko kato ba impôt
akokata yo boy donc nyonso na bino bomona ngo te donc mutu asalaka pona yo za na pota ou bien yo mutu za na pasi yo za na boye ado ba pesa mbongo nyonso epa na yo. Moi ça je n'ai pas accepté ça. En tout cas Deborah ou bien mutu nyonso azoyoka soko zoyoka mama la danoise bande ko ba congolais, il faut pas exploiter bato. Il ne faut pas kolingate pasi na yo ba munaka yondo za na pasi. Pasteur Jérémie pas za na pasi. Azana mboka ni azana ba na Congo. Mutu nyonso azana Congo. Tobo ite exception ezali mais soki balobi Congo eza pays pauvre. Donc nyonso azana Congo to considérer bango ka bazana pasi. Mais exception ezali ba o msupe ba salaka ba msupe bazaboye ba msupe bazaboye mais so batali na population batali majorité de to na Congo en tout cas 90% ya population ba na passe na kati wana passer Jérémie aza mais azui moi makasi azo risquer bandeko déjà de batu ba mataka na ba moto na Congo bazo risquer vie bazaka na ba casquette te moi makasi soko kweka ka pa mutu ebeti makile bimia eko bime bele na ndenga mukete kombo na o jiwa nyonso na bino bomo na ngote bino bokanga mika na passer Jérémie ale mbongo ayibi mbongo asali boy non mais soki ku passer Jérémie azai moté mabe mais ba monte mineno to so yoka bazo ko pesa mwana elinga ke pesa banango te alinga ko ba pesi 1000 na Suisse 200 et na Suisse 500 après si le pe bino compte rendite bonga bokene wapi mais azo ya na ba vidéo azo za compte rendi ye mwana mwaso d'abord auti na ndako manzanza soki ye moko po na isa bino ki abando fa na ndako manzanza te po mutu auti na ndako manzanza na ndako o Jérémie kenda ozwila e a sauter mbala moko mais abo yango akomi na ba condition il faut la climatiser il faut ndako donc azala ki na ba condition na ye baba ne ko zanga mbonga traitement yango ba check ndeti na pasi pone toucher mitema batu parce que ngam na uti na pasi na ndaka manzanza ndako moyi makasi na komi esika moko ba chelinga ventilateur basalinga boy na ko kene na ko wela na kota na wana après na olandela makamsu sima le quoi ministre ya kotalanga a proposé kinga pe loko boy na badi ko kene étape na étape bomona i Deborah na sai ba vidéo asala ba vidéo et puis pasteur kuta lobaki na bimi na ngana makambo mais le coup la batu musu bazala toujours ba yok réformation na retard ba moni que non ba bengi sou pasteur Jérémie ba pesi mbongo to landa boke binyonso boyo kande ba pesi pasteur Jérémie mbongo bomo na ndenge mama Deborah asiliki moyete no so baté mbongo batu bazo pesa est-ce que batouana ba opese mbo ba ozala béni ba ozwa malédiction nazo comprendre bandiko parce que quand ozo kolone sika mutu azala motema ya keto motema ya mabe cela dit que mbongo na yo ko kozongela yo et comme lui malédiction munduki et comme contre yo alors bandiko nanga nazo yeba te no yo kaka ba commentaire na bino ozakito makasi to landana na boke binyoso pasteur Jérémie to yo kae ndenge nini apesi mama de bonbon. Et puis ye asiliki mbongo na yote mbongo ya batu baso souffrir et uti soki États-Unis soki wapi États-Unis pe mboka pasi batu pe ba souffraka ni Europe batu ba souffrir moi makasi malili boki ndola biso muso mobali akoyi kuna azo sala so na deuxième étage troisième étage akoyi akufi mais soki akoya kite mbongo wana mo la biso akia contribuer yo de mama debo ya bola ike bo partager comme pas debo ko debo to mona pasi boye pona bato wana ba chelo bambongo mbongo nyonso kozwa soko lingi sou pasteur Jérémie asimba mbongo note yo moko zo micro chaka caméra na yo kota na TikTok ngana ye bagate bozaka ba fainéant na ba fainéante bolingi basalela bino olingi pe mutu wana lia te na kolona na kombo na yo ezaka normal te ngaso na saleli yo na olia na lia te pona ni na kotizelo yo lo fele ngande zoba na yo non. Si tu veux pas, tu pars. Parce que, yebi sangay. Et c'est normal, te? Bandeko, boyoka. Debo kanda moyete. Mama debo kanda. Boze, hein? Voilà, tozo yoka. Boyoka na boke binyoso. Ya musala elongoli pourcentage ya
20%. Pour l'Union soviétique, 3400 $ n'a remettre président. Alors, j'espère que vous avez connu ce mbongo ya ngoyo nazo remettre na maboko ya nani ya président. Et mokili mobimbo bozolanda na kati ya mbongo oyo bureau ya mosala elongoli pourcentage ya 20%. Pour l'Union soviétique, 3400 $ n'a remettre président. Alors, bande konangai on a besoin de remettre président Zalipe ya handicapé. Omoni Mama Debo en voulant trop gagner, qui m'appelle là, en voulant trop gagner tu perds tout, parce que liboso ezaki likambukaka ya Mama Debo na pasteur Jérémie amemi yango problème association ya handicapé bakoti likambo yango. Alors, tant que l'association handicapé va continuer le Kambongo, tant que si président bandicapé 3000, ce qui combien, yépe à Kolongola sous na compte ya bandicapé, à copé ça m'a débolé sous et au comme à 3000. Vous comprenez? Mais, ce qui a tiré qui enfant poli, soumission, na papa na e oyo, azuye, le lombe makambo ezate. Si comme mama debo komi kanda. Nambongo na yote 3000 quand même 800 eze belé ata ba peso sko bandicapé sou ba kolongola tam sou 800 ba peso 3000 c'est quand même bien na ba misous o bazo le kana pa ya pasteur te bazo le kana yo moko avec 3000 au Congo on peut te soigner déjà au Congo ke ngaliema au Congo ke ne place boy ba banjo déjà ba traitement Mama Debo. Comment yo lingi pasteur azwe le côté oh. Ceux qui y a Monica reçoit 20%, a 20%. Ceux qui pas Monica reçoit 10%, a 10%. Ceux qui ont Monica qui na lingimbo on a mututé à liango. Il fallait ça la TikTok na yo. Ngana mona nga handicapé belé bazala ba TikTok na bango. Ozawana quand même oyebi réseaux sociaux très bien Mama Debo koko sate. Oyebi yango. Ozamuta loyenge kana ndengo zano ozamuta loyenge. Ba camarade no bata loyenge. Fallait passer le TikTok dans yo moko zoleka ozola sa pota na yo na pasi boy na boche numéro de téléphone na yo moko na daba begi na yo ozoke ne koloko kokongola bambongo na yo mais ayeba ngota so ba camarade na yo bangonde mutu bangia basalelo likambango balinga ka ba lokota mbongo balinga ba lokota mbongo balinga ba peso felete okosi balinga ba lokota bangia be ka bazwa yo sakana mbongo ya muninga na ngate mbongo ya moninga note Mama Debo botika ko sali pasteur Jérémie mutu asali penya ke okoma na ba 3800 obandoko yoka ba son ya ba 3800 mutu bongo quand même ba pesa ke valeur ndeko na ngai congolais bo encourager biloko bongo te combien tu komi ko finga pasteur Jérémie donc na ebité bozo fingele nini penza. Entre taka bino wana bokende ba pasteur amiyibi bokende ko tia ba nini na bino ba 1/10 na bino ba salaire bozo kende ko leisa bango bozo sala nyonso bamsu bazo teka biloko ndaku ozo pesa pasteur bamsu kutazu lupango akabeli pasteur wana bomo nango te bomo na kaka mabe ya pasteur Jérémie pona longoli pourcentage nde bino bomoni yango mabe. Est-ce que boza normal? Besoin normalité et ça pourcentage na ye azana droit à pourcentage. Désolé de moi nanga Deborah ndoi nanga désolé changer comportement et ça peut faut noter éducation na kati ya Congo et c'est sous kitoko te pour na bana génération na biso balinga basala ngo merci balinga basenga pasteur Jérémie merci pasteur Jérémie. Mais yo ata merci à pasteur Jérémie ezate. Okomi kolela. Naseni ba pasteur. Naseni ba pasteur yo. Ba pasteur ba salinga boy Deborah. Pasteur atiki ministère na e ya oteya. Aye pona asunga yo. Entre tazo sungo pe na prière. Pona batona bazala toucher. Bachelo mbongo. Pasteur pas prière kiti.
Avec Seigneur. Tino ke sali kambo batu bazala touché. Bande konanga bino bato botikal. O bozana ozo senga. Atanga lelo so na lina senga. Atana lobi na mona ndeko nanga moboye akotala mamingi nake natapa mama Kongo nake lolelela mama Kongo. Asa ngai moi collection. Siko mama Kongo tanga sali yango do aliate. Bozana problème. Ate kutalobi bon là dans nos omoni ngande na zui boye na zui 3500 €. Mais na ozwa 1500. Na pio 2000. Ya na ozwa 2000 ne sengo. Oli kutu na zui 0 mais na zui 2000. Ngana on comprend des Congolais té. Congolais bolingi toujours encourager le mal. Deborah a sali ma bé. Azape mwana ma bé. Parce que il fallait à sala nyonso alanda nonu papa na ye Jérémie. Jérémie ndenge na mone la kaye. To boite abotami ne kolo mobo ya ba escroc. Parce que Jérémie kolo na bango mingi bazaka ba escroc. Bon, mais quand même abimis atandambu yaya. Ngandambu wana senga merci. Après ko ke nango nyoso e Deborah. Yo mo tant ka romona ki e, oyebi ka bima ne kolo ba escroc. Il faut lo boya. O bate côté ka image na ngate. Côté na chaîne na yote, côté ka image na ngate. Yo ka Deborah apeki singai na leka na ba chaîne mususu te. Soki ka izala ba chaîne mususu e ba ye na lekate. Mais azo garder yote. Yo ka ti Deborah soka tika ki yo. O leka na ba chaîne. Ali yo ka ti ngo kanga ba 3000 wana. Ngo kanga ngote mama. Enga comme à diviser. Na chaîne telle leki autant. Na chaîne koto balé autant. Na chaîne koto balé autant. Bango kuna pe bazu 20% na bango 20%. Mais tangu ya lo baki zala nanga do mutu nyoso soka zana besoin aider yo. Ale kapa Jérémie. O monte ko zaki bien. Siko tango siliki association bandicapé pe ba ye. Babi papa biso toza bandicapé pas handicapé et la rabongo te. Faut pe sape mbongo pa bandicapé. Association bandicapé pe koti. Bango pe sou ba kozwa autant. O monte ke yonde mto créer pasi. Eh, Congolais, tozala kamaye le mama Deborah. O wuti nandaka manzanza. Eza nango pe ba 10 kaka. Ndeka to aka kobwaka na poto. Yo po yo bwaki mwa nzoto na yo pe. Obwaki pe ngunda na yo. Esimbi to pesi. Siko likamni na passage Jérémie. Te bande obino mbo boyebi. Ngana yaka so likambo eza mabe na yaka mais oyo ambalo passage Jérémie. Non, c'était un homme encouragé. Azana mutu azana sans sa parole. Parole eza ko convaincre. Eza ko toucher mitema ya batu. Bazoko bimisa mo eloko na ba poche na bango. Yaya na crise mondiale oyo koti na kati ya monde entier. Mutu batu mutu moko boye aza touché. Apesi kambala moko 5000. O bo soki combien de mille ezaki so combien. Bo zwila endaku, bo sombela ebo bo sombele boy. Oyebi ke oboyi. Tata na récupérer mbongo na ye abibo pesa ngo orphelinat. Tant pasteur na di pasteur Jérémie akei na ngwa ke pesa orphelinat. Ye pa kati ya ye 50%. Yo moko muto comme si pasteur na biso riche. Et bon, il fallait payer Alia te pourquoi bandeko nanga. Na komo nanga na suka, alors bandeko nyoso senga aide. So ozo senga aide o leki na nzela ya itando muke, ya ndeko tel, ya mutu boy. Yeba ke mutu wana pe azwi tana ye avandi boy. De azwe lokote na zwi makolo nanga na tiki misala nanga nga wana kutuku na kei na Western Union na keboye passeport nanga kombi bi ekoko kwa ya pe na nzela bile boye bibotu na bata UK passeport ya UK eza combien pour no sa passeport ya UK eza trop cher et comment ça ba 800 so ba combien kana passeport siko so passeport ne pe na nzela kwei donc azwa perte pour na yo aux handicapés bande kunanga non Mama Debo tika kanda. Kande futa katende kunanga. Même ba peso ba million. Ok ba sali so likolo wana. Emso likolo no ko bonga te po nini. Ozana kanda. Il faut zane sengo. Ozana kontima. Na mukio ba pesi ngai. Na kozwa traitement na obika. Yo na mona te mutabiki na maladie ya bongo ka na valeur ya 150 tam soupe 200 300 okute na docteur Céleste. Nzambe yemoko koti docteur. Docteur ayeka bwazui dake. Alobi o eza pota pamba pambo eza pota dake. Azuka dake. Alobi mama mami ka dake.
lobi musunye bandi obota e bandi obota pota pe sili na $200 ya dake kaka mam de konanga za mama Deborah mama Debo za mwa mwasi lobi likolonyo ko bonga lobi kozwa mobali aobala yo yaya yo zana libala kana kanda mama Debo libala bazana kanda te fo zana sengo na libala il faut y bandeni ya koyamba mbali na yo kozane sengo yo de la biso déjà que ozana mutu akanda et puis longi kangami lokola soki eloni na yebi kozo souffrir na yebi kozana douleur mais la biso longi pasi yo la biso longi akanda yango wana bande kunanga na bomba ke mission mingi na ndeko tala ngo na olekisa ngo mais tant na moni pasteur après humiliation nyonso tout ndeko moko susu atindeli esu mbongo pasteur ayenango te amutu malam bandi kunanga botika ko humilier pasteur bo pesa e confiance ba oyo nyoso baloba ke ba pesa esu mama Debo te bo pesa nanzela pasteur kaka parce que yenda eleki biso lisolo na ye oyo ekangi mokili bole kaka oyo ko le kaka direct papa mama Debo osape motema mabe le kaka nanzela pasteur apesa pasteur a comme c'est là c'est pas longola 20% problème ité et ça problème ité yo kaki on nanzela na bande kunanga bon na komi nanga na souke émission en tout cas bon début à week-end Zambé amona bino apambola bino merci nande bozo like émission bon partager toujours émission en tout cas et ça la kitoko makasi bo like yango bo benda moi leçon et puis boye baka ko conseiller bana comprendre parce que mama Debo aza ba conseiller été akoli na ba conseiller ba parenté et puis na avant na souki ça si réellement ba parents ya mama Debo ba boaka mwana bango boza ba parents insensé boami te mama be soki pendeza ya solo fona souki ça opesa bino ba parents bino bokolemba mukumba ya bino te soki mwana bino abotama kindoki ça veut dire que bino ba parents pe boza na sorcellerie azwi kindoki yango wapi makile eza yo na tata na mama bosangisi boboti Debo siko kindoki yango bokanga mama Debo azwi yango pa banani na ya laisse kindoki soka ta koko na ye tata mwasi na ye ezaka ligne ya bino famille bozo bwakela yeni bande kunanga mama na Deborah boza bitema mabe boza ba mama moko essentiel boza ba mama mo ba irresponsable boyebite pasi wana ko bwaka ye yango pe esala ke pote sila te azolala na douleur koma ba parents nanga ba ko bwaka ngai mama place nyoso za mama nyoso bwaka mwana yeba ke obebisa communauté yango bomona na poto mundela bwaka mwana na ete abwaka mwana ndeni eza rare oyo ka baloko ti mwana moka mundele na poubelle o bana moka mindele bazotambo na balabala ba parana bango babwaki bango po ba yebi mutu aza nani aza être cher eza loko fo lengela eza cadeau oyo c'est pas donné na mutu nyonso combien de mama bazoluka bana atako tu mwana kaka ya pota ka lokola Deborah nazala kata na mwana na ngai atako za na pota mais nazaka na mwana ba mona peke na mukili na tikaka mwana combien de batu bazoluka mais yo mama na ba Deborah obwaka ki Deborah ndeto yo quelle histoire ngo pesa moi karabongo mais to zulango kande to yo kela kya comment tu peux jeter surtout moi na zobela bande konanga bwaka mutu tanga za en bonne santé surtout na yebisa ngo mingi ba couple tango mobile na za en bonne santé moi si na za en bonne santé boya ye mais quand moko na bino bandi ko bela yaya non il faut vanda na ndeko sunga yeti na kolona suka ko boka ye pona maladie te pona yo poko bela zambe na ngai yo kanti soki pe yo belite okufa kati tamsu na accident tamsu na olali ola mukite donc mutu nyonso akokoma ka na sort wana yaya na yebisa bino bref lisolo moko muke ndeko mwasi moko na UK mobile na azwi AVC bandeko nanga koti mwa koma
akimi ye pardon boye mobali azongi moi basoi moi tabonga yaya ndeko mwasi akimi ake wapi ake kokota libala epa ya mobali moko akufelaki mwasi atikaki na bana na ya basi kuna misatu ye ake kota libala kuna ki mobali na ye mobali na bi problème te na tika nyonso na maboko ya Nzambe mobali wana esaki epasi azo debouye ka azo bunda bana na ye pe bakolaki mwa mike bazolia msu papa nini bazo aider papa bango papa bandi ko se rétablir bandi ko se rétablir se rétablir totalement. Gloire à Dieu. Ndeko mwasi place akendeki bana nanu ya tatana bakomo sale boy ko bwakele ba jeton ko yiba ye ba kaleson ko donc abandi ko baye na libala ngo moite souci bandi ye ko swana bana na bazoche mal à l'aise yo ko remplacer maman abisote boye et puis azo kene ko remplacer maman na bango kaka na chambre maman wana bandai ko lala maman oyebi ke mwasi wana ye pe pan akoti koma AVC beta kaka boye souci azo bate azonga su akoma célibataire ou bien zongela tatana ya kimaki yaya pas eleki ndeko na biso sa nini akoti koma mobali wana bomba baluka kaye na quartier ba mona kai suste yango mama kingandi akenda wapi papa boni mwasi no azana bien na musala pe bande kunanga ba omona ete ka ndenge ka to sala ka sala ka na ba infirmière ba congolais ba nini ba ye ko découvrir ye na bato ba sa hôpital wana donc c'est l'équipe bata mwasi oyo ba mobali ngo pa kenda kotala ete azaka bongo mwasi azaka na ndeko te azaki kolonini maman boka taleka babi ya Suzana ti koma lala atangi pe boko Suzana Mulangi akenda koluka bana naye akenda koluka ex mobile naye na bolingo wana kaka papa wana na bana wana bakenda otala mama wana balobi mama asali 9 mois na koma zala kaka azana mutu te eloko te ndeko te tamba eko découvrir ye eumela epete akufi bomoni nde Nzamba futie le salaire du péché c'est la mort bande kona suki wana botika malamu Nzamba mona bino Nzamba pambola bino en tout cas tokutani live together ezali koteka ba mapangu pe eza olingo soma lupangu na ona tsele yaka contacter la danoise na 0044 74 38 03 16 23 au Swingai. Botika malam, de gros bisous, que Dieu vous bénisse. Votre maman originale de tous les temps, de gros bisous. Bye bye.